parce que ceux qui boki na machine oyebi ndai naza au salva prière na ko risquer na tumba machine wana avant le 23 hein mais nazo epsa yo otumbani ba machine wana avant le 23 d'autres non ba machine a voté et tumbami avant les 23 wana ezaka kanda nzambe na lobaki te ke air mosusu na lobaki naza na kosala ba prière na ko tumba ba machine avant le 23 et fonctionner les sociétés naza mosali ya nzambe il faut ba yebisa peuple congolais liloba engana loba ata balobi o le 30 ata le 30 boke ko voter boke voter nini pe boke ne ko voter nani. C'est-à-dire que machine ya seni azalaka na rôle ya ko tricher mais tricherie nyonso zali capté na vidéo ya molimo e kobima na mpwasa. Donc les solo ba élection ngana sokoli maboko naza kuna lisuste ngana zozela nzela mosus ya délivrance pour na mboka na biso to kende na Congo tout puissant. Donc na les solo élection ngana bimi na tiki nanga na ba machine na ye mais le mikolo na zeb sabat so moni mutuka so moni ata biki ba komi seni ko somba te omoni avion o ya seni ezokene mot ko matate po feni e komi lokola Sodome na Gomorrhe et comme bisiko yo moto e ko banda ko zikisa na ba nalingi nanga mot de passe ona banda ko naviguer. Voilà amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux chers internautes de vous avoir encore trop. Très heureux de vous avoir nombreux dans votre émission Chaise de Star qui est présentée par moi, Chimène Luki Mosiamouine, autrement dite Yona. N'a profité les sous ça. Merci Mingi Nasima ya caméra nanga babenga qui est le plus jeune de tous. Medingwa di oboza komona ba élément qui tokoboe balobi medingwa diazala ki wana na ko profiter lisusu ko pesa mbote mingi na cordon nanga ekibumba le plus mignon de tout le cordon cordon ekibumba zo coordonné EHP Mobimba et puis on profiter ko pesa susu merci na maman GH qui est ma maman maman Maria et mon boss Edo Amani mon papa na pesa bon mbote ya trop côté bazali landaku lelo tozali na moko ya basali na oyo boyebi mais a resource temps à se présenter pour banana nzambe o baza partout ba internaute nyonso ba mek un peu ko yebaye ba mek un peu ko découvrir ye lisusu encore une fois pour nabi ke bate belé ba yebi déjà a se présenter tout à l'heure na ko profiter lisusu ko pesa mbote mingi na papa Guilin na moi sinae maman Mifi Konde na France Bambote là bon il y a trop bonjour papa. Bonjour. Ok ko se présenter internaute nous so ba obaye bio na ba obaye bio te ba mekasuko yeba o bien papa. Merci beaucoup. Ezali papa Charles Eluo messager à temps de vengeance pour un Congo tout puissant. Mosali na nzambe na kati ya mboka Congo oyo nzamba tindi pona ko bunda bitumba ya kobikisa mboka na biso. Papa soki tomeki koluka koyeba po yana batu balanda kiyo neti ba José Ndindi lifala na France ba yoka ki message moko opesa ki olobi que soki ba sakanité ti le 23 élection ekozalate et puis pour la nini ide wane yaki. Oui, mosali ya nzambe alobaka makanisi na yete. Musali ya nzambe wana penda oyo aza musali ya nzambe azalaka ye na nzambe oyo atindi tangu bato bazo tanga Bible na plein confiance il faut ba obaza basali balanda penda modèle bato wana na nzambe na bango babando travailler ndenge nini mpe babando travailler pona nini ngai na batana zo ya kotanga Bible ya kotanga moke ba homme spirituel ba on nzamba tindi babando travailler kaka pona lokumu nzambe pe intérêt ya mboka na bango sima message wana ekepe ko big sabato mosusu to ye na Congo to kuti le contraire basali na nzambe bazo salela libumu na bango
et bazo salela bakonzika ya mokili ko servir bango ko banga bango yango nzamba ye ko tinda biso po to salela makanisi na ye, c'est-à-dire ngate moto na lobaki kana ndenge na ngai te biso to zalaka bino bolobi likambiso toke bondela oyo tokoyoka na mokila molimo toye ko memela bino na yoka ki mokila molimo kolobake nanga azokosa majorité azokosa bako organiser be élection te le 23 et ko salema te na lobby yango plus de 4-5 mois na tikali déterminé na motuna nyonso ya journaliste et bien élection ekozala te to betani ba gazon bisika mosusu na bato mosusu na lobby le 23 élection ekosalema te to komi le 23 kote beti nante nanga ye moko déjà alembi makole bukani maboko elembi azoluka na yepte moyen ya kokima toko démissionner mais azui quand même courage à koloba que non à reporter l'élection dans les 30 mais gloire au Seigneur d'abord, que Dieu soit loué parce que oyo tolobaki akokisi yango voilà. Papa, likambusko nzambe alobaki ekokisami siko ndenge ba pousse les 30 mais les 30 élections kozala les ndenge ba pousse les 30 d'abord les 23 tant ba pousse yango ezalai batala ba congolais ba kosala nini donc bango ba komi lokola omoni ozotia lokolo na mai ya mwindu ozo bate sika nini mozindo ezali ozotia ozo pusana ozo meka ndi lokola ba comprendre que ba congolais ba sala na bango rien ata to lobby na te ya mate mona lobby les congolais pour que bozala sauver il faut accepter de mourir une fois afin de vivre aussi une seule fois mourir une fois afin de vivre aussi une seule fois ba misu ba comprenate mosala nzambe nini alingi ba congolais ba kufa c'est-à-dire travail équipe siko bino bolingo kufa te siko bolandaka yesu ne kulusu basala nini bolingi ko risquer te siko ba kimbangu bolobaka basala nini c'est-à-dire pour vivre sur la terre il faut risquer même ba nyama na zamba ba riska kabomo ina bango alors pour vivre sur la terre il faut risquer alors bango ba comprendre que non ba congolais ba riska kate ba congolais ato sali bo ba ko sali lokote ato bomi 2-3 congolais ba ko sali lokote ato kangeli bango politicien na bango ya bien ba ko sali lokote yango nanga meki maji wana mais biso déjà to yeba ike baza ko kosa peuple congolais ba ko sali lokote parce que baza kana posa kotikala na pouvoir or soki za na posa kotikala na pouvoir sala malamu ba mboka oto zo benga ba mindele ba développer okomona kuta sali kutu makamu ya koleka ba africain mais alongwe na ye ba boya alongwe Hollande kenda Obama kenda Trump awazo kenda mais chez nous on ne fait rien mais balingi batikala c'est pourquoi nzamba ye kozongi sa confiance na mitema bana nzambe pe ya ba congolais ba yeba que y a un Dieu un bon un vrai waza likolo ya bokonzi nyonso meki ya betio egogo. Vous comprenez ma sœur? Donc eloko na koki koyebsa yo na angle wana yango wana mboka oyo ezali ya nzambe. Alors le 23 par rapport ya motuna na yo élection ezate le 30 oyo alobi élection kozala ezala inana tante ba congolais aussi mate ko simate. Alors oyo etikali le 30 wana nga déjà na boya inanga ba élection depuis longtemps. Donc d'ici le 30 to supposer que makambo balinga ko sala le 23 et simbité parce que voya réussite na ngamba moso za tricherie. Alors peut-être nanga zuba méthode moso ya ko tricher na yango. Mais tricherie nyonso ba ko préparer ko bima na mpoasa. Nga déjà côté élection na bimi nanga. Pour carte électeur nanga eza na empreinte te. Ba boya déjà nga na voter bien avant. So comment na ya côté le manalo ba ke élection ezali. Montre ya lola peso la sanga ke élection ezate. Donc oyo ba ko sala les 30 etali bango. Alors les opposants au peuple bazo landa lelo. Lokola normalement na ba biloko ya boye faut ba yebsa peuple congolais liloba. Il faut ba yebsa peuple congolais liloba. Ingana loba ata balobi o les 30. Ata les 30 boke ko voter. Boke voter nini? Boke voter nini? Pe boke ne ko voter nani? C'est-à-dire que machine ya seni azalaka na rôle ya ko tricher. Élection présidentielle, pe ya koluka majorité a pesa, pe azinda mwa batkoto opposition bakisi po basala ba devoir na bango. Mais tricherie nyonso zali capté na vidéo ya molimo ekobima na mpoasa. Donc les solo ba élection ngana sokoli maboko naza kuna lisuste ngana zozela nzela mosus ya délivrance pour na mboka na biso to kende na Congo tout puissant. Donc na lisolo élection ngana bimi.
na tiki nanga na ba machine na ye mais le mikolo na zeb sabat so moni mutuka et ça la taxi ba komi seni komata te po seni e komi lokola lifelo so moni ata biki ba komi seni ko somba te omoni avion o ya seni ezoke ne mot komata te po feni e komi lokola Sodome na Gomorre e komi bisiko yo moto e kobanda kozikisa na ba travailleur mosusu ya seni ba kozika moto na mokongo donc mikolo ko ya ba kozana ba tâche na mokongo nini moto etumbi bango pona nini seni e komi lifelo na kati ya mboka na biso voilà. Papa Kolanda que Seni et comme il fait l'eau. Et là, je profite encore de dire merci à José Ndindili Falansamon à Poto ya Solo, le grand frère de Michel Boko, Balobi, Moussa Lanzam Balobi, élection exacte. Papa, par rapport à Moto Nengo Lobili Filokozikisa, note Kolanda émission Moko ya yo papa Olobaki ke Soki Basakani, Mususu pe le 23 kokate nzamba kotumba moto effectivement papa ce qui est grave ba machine à voter et tumbami avant les 23 nanga vandi alali pongi bien batongo ale ameliti ake na bureau na ye ayeli bato lisolo ya machine à voter non prévu par la loi boyeb sanga un homme juste qui cherche la délivrance ya mbok na ke kota na bozoba wana ponani. Parce que ceux qui bloquent la machine, oyebi ndai na zabu osamba prier na ko risquer na tumba ba machine avant le 23. Hein? Mais na zo epsa yo. Otumbani. Ba machine avant le 23. D'autres comme non. Wana ezaka kanda nzambe. Na lobaki teke air mosusu. Na lobaki nazana ko sala ba prière. Na ko tumba ba machine avant le 23. Et fonctionner les sociétés. Naza mosala nzambe. Nasala kana senité. Na armée te na présidence na ba service ya ANRT po balobake azwaki information kuna po balobake asalaka kuna na seni ya kendo cha moto nga ya bato mosali ya nzambe na moni makam na lobby elombe nzambe ya vengeance akokisi moto muso kolobake oui bango moko batumbaki oui ezika il est 13 là je suis parce que n'explique ka basine du temps oui ezika il est 13 Mosusa olo bango mo batumbaki eza nzambete eza yote oh landa lisolo akab ayoki na motema na ye posa akende bitumba me posa wana eza na kati akab akende bitumba nzambe mutachaki ake kuna ake kokufa parce que lo le kota i réunion balobi nani akobomela akoséduire akab po akab akufa parce que abomi mwana na nzambe na bot donc tango babomaka milimo na nzambe nzambe asilikaka mais sala yike ba pasteur basala complice na liwa ya ba congolais yango moyen bo vivre le boko na nzambe ezate po nzamba osalela nani po va passer complice. Un homme de Dieu ne peut pas marcher avec un mercenaire, un assassin, un dictateur, un corrompu. Donc bato oyo bazali konnuire. Non, les hommes de Dieu sont là pour guider. Ceux qui oke pene ya moto mabe po yebse ke te tika mabe nzamba zo sepelate. Tika mabe ata ba kangyo eko salani. Ata ba bomi yo eko salani. Yepe na suka kokufa. Batu Kadhafi bakufa na maboko ya Kadhafi lelo Kadhafi alanda bangote Mobutu bato bakufa inatana Mobutu alanda bangote bakufa na maboko ya Muze alanda bangote c'est-à-dire ata bato bazoboma mikoloyo to bazoboma neleko na bango bakolanda bato wana etango kolanda bato wana kuna bakobeto fimbo parce que yo précédaki bango avant le temps et est-ce que bino boyebi ndenge biso tozokendawa tango mosusu déjà nazoboya tango mosusu ndenge tozo kende awa bato basi ba précédaki bato balanda bango ba misusu pe bazo landa bato wana eso laninga bato yo ba précédaki ba congolais ba kende na mokila molimo bien avant c'est ba bomaki et comme peut tourner bango pe nkola zo boma bango balanda pe bandeko ba kendaki ba kende ko yoka se ya mabele ndenge ezalaka voilà eloko na ko yebsa. Papa, nalingi na ye basikoyo ndenge ba élection ezate boy. Nzambe alobi nini pona 2019 poso tozotala élection ezate ba congolais mitema na bango eza bien te. Yo étant que mosali na nzambe message nini okopesa bana ya nzambe pona makambo nyonso ndenge ezosaba. Mokolo ezali ekozala na Kinshasa lumbe lumbe. Mokolo ezali ekozala na Katanga lumbe lumbe.
Yo, lumbe lumbe mama, mwete mwete, ba Congolais, ba tuna mituna, ba mboka oye mata ndenge nini. Ba tuna, ba mboka oye nyonso e mata ndenge nini. Bana na nzambe bazo sambela Yesu lelo na kozanga koyeba réellement qui était Christ. Message à Christ lelo po ekoma na monde bato bazolanda. Ba tuna Christ était qui et Christ aza ndenge nini. Ba o lelo ba komo ke nkamba. Ba bomi ba descenda ke mbangu après ba ke nkamba ba tie bango maboko. Ah nkambe kufa. Nkambe pola. Descenda ya ke mbangu ba betie masasi. Yo kiti mbangu na nkamba ba tie yo lisusu maboko. Nkamba. Batu na kimbangu ete ki. Bato bazolia mbongo sima lumumba. Batu na lumumba était goy ou bien lumumba était un révolutionnaire, l'homme qui voyait de loin. Kimbangu était un homme qui voyait de loin ou bien mutu a lemba. Tala na tango wana kolon. Konyokola ko kata maboko ko beta me kimbangu azotele mazoloba. Tala na tango wana ba Hérode. Christ a telemazo avancé devant Pilate alobi ozana pouvoir moko te likolo na ngai. Tala na tangwana Moïse liboso ya Pharaon. Qui était Pharaon à l'époque? Tala Daniel devant Nabucodonosor. Qui était Nabucodonosor à l'époque? Ndeko nzambe mokonzi na mboka oyo. Ozala général, ozala président, ozala nani kita na se ya nzambe. Soki oboyi ko kita nzambe akobimiso nkuki. Nzambe akokitisa yo. Voilà le qu'on a Très heureux, très invité, très cher internaute. Nassir Boyoki Mosala Nzambe. Alobili kona nyonso izakara Nzambe. Quel que soit bomemiso na gauche, quel que soit tozi la machine les 30, likolo na Nzambe ndaza mokeli na nyonso. Et là je profite encore de dire merci à papa Guilain qui s'y soit mobali ya maman Mifi Konde na France, bambote na bon ya trop et puis na profité sous copé sa mbote. Et là, je profite encore de dire merci à José Ndindili Falansa Maya Malili. Balobi Yazan Zete Maya Malili, José Ndindili Falansa. Mimi Chebonyeme, Balobi Pesa Kassan Basengae, grand prêtre serre Babi Solo là. Na pesi sumbote mingi na Michel Boko, papa na Kenaya Boko. Papa, sikoyo, nenge déjà élection ezate boy. Ponzambe akosa raté élection ezate siko ba congolais ndenge mbutu eza boy papa siko to s'attendre na nini? Je pense ndenge na uti ko yepsa yo makam na bango à l'élection les 30 etalinga lisute na sina sokoli maboko na za kunate kunetika lika ba calcul na ba formule ya sika ya tricherie omoni lisu soki na ye na sali boy omona lisu na yo ekangi liso tunaka te litoi kena kanga to nasala ndenge te liso ayeba que je dois me protéger pas akangi. Vous comprenez? So koti na mai bangolo banzombo bamboto ba crocodile bazana mai crocodile ayebi ke na kati ya mai wa ngubo azali soki ngubo aye ko attaquer nga na za makasi na za na moyen donc nani ya mazamba nandek ayebi ke na za na moyen ko se défendre. Oya lekinga makasi na kosala boy tina zamba mais ba congolais bango bazolinga babundela bango ba congolais po babika bazoluka babikisa bango ya kobikisa or lisu déjà ndenge nzamba atia ye wana ye moko déjà salaka défense na ye sans kazelaka loboko ya pa akangi po nyame kota te so ba congolais bakokende na lolenge wana ya ko étudier ata banyama na zamba nzoi soki azali koya azotambola wana tambolaka déjà na koyeba ke na kokutana eloko na se défendre nzamba apesa eloko nyonso moyen ya défense kobika na minute oyo etikala maboko ya biso moko soki bolobi bozozela ba Louis Michel na banan Louis Michel déjà tension azana tension azana kobela tension so bozela ye bokozela trop donc ba congolais ba se mobiliser pour na koluka délivrance na bango sur le plan spirituel to sito fongoli ba porte nyons to sito kitisi ba armée nyons bazana terrain etika lika tourna bino nga prière mikole zali kaka molimo wana ya nzambe ya solo
bato bazwa Christ bakomi ça y on dirait Christ azalaki moi paressé, on dirait Christ azalaki alemba, on dirait Christ azalaki tala Christ ba pharisien ba no benge muto en désordre. Bando traité d'un bandit. Pour nanine parce que il était comme ça. Mabe a telemeli a tsali a sali yango monde ba disciple à Christ bat lokola ba Pierre. Bazai bato ndenge mosusu. Mais modèle évangile ya bino heureusement mosala to sala était le ba pasteur comme changer. Mais au babando banga ko bangi sili. Ba au babando lo ba makamamboka te lelo ba komika makamamboka eza déjà kitoko donc l'obitamba obenga papa Charles père de la nation sur les plans spirituel, politique, scientifique et kozala lokumu ya nzambe. Donc toza ko sala mosala pona kotika bilembo. Congolais nyonso azali ko landa ngai. Akangama te na mutu to na leader diabolique mercenaire. Mais Congolais nyonso comme responsable a décidé que nanzela na ngai Congo ezali kobika. Voilà eloko na koyi koloba yango wana. Nous chitons vers la fin de notre émission. Nasir bana ya poto nyonso bana ya mokili mobimba. Ba c'est l'émission qui toko buena papa Charles ayebisi biso ba Congolais to telema po o etali makambo ya mboka to tsanzambe liboso longe ezali na biso bana nzambe na ko profiter susu ko pesa merci mingi na Mijo Luki motema ya Yannick na France bambote ya trop na ko pesa susu mbote mingi Nathalie Botalima qui est mon oncle bambote na ya trop et puis na ko pesa susu mbote mingi na oncle chéri Emani Wenge babi mobala mulai azaka ka moko na Paris Emani Wenge bambote no ya trop papa to comme na suka émission na biso dernier mot de la fin na yo pona mboka ya Congo ezani ni puis opesa bana ya mboka et puis ba obaza partout ba internet ni son numéro na yo o ko lukaza na mituna rotuna recontacter na koyebsa peuple congolais pe bande konanga ya Afrique que nzambe aishiwaka te oyo akela likolo na sema bele aishiwaka te nzambe aishiwaka te biso pe bana na ye tokoshiwe te na koyebsa basali na nzambe que ba servir nzambe en esprit en vérité et basali ya nzambe nyonso nzambe atindaka bango mpona kobondela mboka ntango mboka makambo ezo marché te bakoma na ngambo ya peuple fona za na ngambo ne po azane na manduki te yo si yo pona manduki nzambe na yo mbongo nzambe na yo ba relation makasi nzambe na yo alors basali ya nzambe akendaka ngambo ya peuple azane na eloko te moyen de défense eza te yango toza na ngambo na bango mpona korepresente nzambe. Je pense que bitumbeza deja na suka makambo eza na suka mboka oyo ebengami na kokangolama mikolo ezali koye kozala mikolo ya nkembo na nkembo ya lokumu peuple congolais akoseka akosepela peuple congolais akokata suki peuple congolais akolata kitoko akoyeba na kolia kitoko bomoko pe bolingo ekoyeba na kozonga nzambe apambola bandeko nyonso balandi biso tozali na 00243 89 83 77 536 89 83 77 536 ou Landa message attend de vengeance pour un Congo tout puissant na Vengeance TV wanezali chaîne en ligne ya Papa Charles nzambe pambola yo maser. Merci papa pour nalipamboli na yo Nasir papa a pamboli ba congolais nyonso ba oba à l'étranger ba obaza partout ça comptait mon ami privé na Durban Chimène Lucia ba lobby moi si Olivier papa na baby boss baby boss mono makambo awa yo baby baby boss en Afrique du Sud na Durban baby promesse bébé moko ya matata mono matata bambote no ya tro yango na kopesa su mbote mingi na gole moko na tama bruki balobi mta simbi mana na tama bruki bambote no ya tro na pesi su mbote mingi na ba onyo so balinga Chimène Luki na ba onyo so balinga ngate nga Chimène Luki na lova bino fort na continuer toujours ko linga bino po ba remarque ba reproche to ba critique na bino ya onde za ko sala musala na nga Chimène Luki ekola ekoma oboza ko mona et puis na ko bossa na te ceux qui na bossa ni ko zalo kwa lisumu ko pesa su merci mingi na medingwa di wazaki na sima ya caméra na nga ba image ki toko be balobi medingwa di azalaki wana et puis na ko bossa na te ko remercier cordon moko ya EHP Média Mobimba cordon le plus mignon cordon qui bumba bambote no ya trop et puis na ko senga na ba internaute nyonso ba continuer toujours ko se réabonner la chaîne moko EHP Média pour na ko tala ka émission qui
kitoko boye Chimène Luki autrement dit Yona azali wana pona ko sepelisa batu nyonso ya partout sans exception ba onyo so balingaka des belles émissions ba onyo so balukara ba ye bato ba découvrir ba onyo seza koleka na Kinshasa ba Chimène Luki na ba midingwa di tout équipe EHP Mobimba bazalaka wana pona ko sela bino musala kitoko et puis na koloba na bino nyonso ciao nalingi nanga mot de passe pona banda kona bige. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Madame, on a émission